Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Nous na pasi ya mwana oyo Isaac to samba na ye na lo bangai te na mwana nanga mobali mwana nanga azalaki na avenue Dibaya na Matonge atiki nga na ndako akei kosomba carburant akutani na mwana na Isaac aloué mwana nanga ti na 13e rue na Limete ezaki tozokota na 2018 tokota na 2019 na bengi mwana na bibona ne nzambo apesa ki biso na 2018 te nzambo na pesa biso na 2019 ok wapabi mama nazwi course moko na Limete ngana bise edi na 23h boy bakei bakomi na 13e rue na re mwana nanga lobi na Isaac tonton kita pesa mbongo Isaac akosi mwana nanga ke toke na ndaku totoke nokozwa mbongo nzoka na ba passerelle wana ya 13e rue ba criminel bavanda wana a signaler bango na pareil ke nazwi ketch moko ya sika maître ndaza na 4 papa na botaka mwana na ye moko mwana ke na ye alobi na ye tokota ti na ndaku bakitisi mwana nanga ti na 13e rue na se na kwa on ezalaka salle soki sa de fête béni les visionnaires bakitisi mwana Isaac akitisi mwana ti na se Isaac a signalé babaninga na ye ke nazwi ketch moko ya sika mais garçon o azali na volant azali maître mwana vandi amona kaka ba criminel babimeli ye moko afongoli portière ya sima pona bakata mwana nanga boye na kingo mwana tanga tie boye machette lichette e bandi bandawa ti awa baboma mwana nanga liso mwana bandi mbangu banda 13e rue na se mwana zokima mwana zomela makila na ye pona epesa ye mwa makasi Isaac azali mwana vie moko akufa na Croix Rouge wangiyu Isaac soka akoti prison marâtre na bango nde moto asalaka bakope asitaki meme mwasi oyo akimisaka ye pe crime bayebi Isaac général Kasongo asambisaka mwana wana devant TV na mwana na ngai pe crime bayebi Isaac lokola ngai mo nai nanga azalaka motu ya nini ya nini auditorat général esengi ba criminel wana babake na bango bazalaki na auditorat ya Gombe basambi toketi na ndolo basambi mais nayebaki kaka ke mwana oyo Isaac aza na prison tango basambi akamati $1000 apesi mwana o tosimbi so na mbongo oyo leta tosamba lisusu bakozongisela o mbongo voiture ya mwana ekenda Isaac mama na bango marâtre na bango c'est sûr azali awa Isaac ngai tina ndenge na vanda nayebi kaka ke Isaac ana prison papa na mona lobby balakisi nga Isaac bakangi ye awa nalobaki nzambe nzoka bima nazalaki susu na possibilité ya kozwa bavocat ye ayebisi nga ke avant fongola dossier il faut $500 nga naza na $500 te batoboli mwana liso opesaka accord na yo eki oretiraka plainte ou bien yo fanda topesa accord te toyebi kutu te ko mwana wana bima nayebi te nzambe azokanga tobola mwana nga liso sikoyo ndenge oza awa mama oye kosala nini naye koloba na justice ke Isaac abomelaki nga pe mwana liso abotola mutuka mwana na ngai alobaki mwasi moko nde mutatindaka bango mwasi yango azali pembe boye bayaya mwasi wana nde bavoka ya ba Isaac na mwasi wana ok so olingi l'état congolais a comme ça bino na bato wana bino eke babakisa charge
et pas ya mutu oyo okomone nani kaba Isaac ndeye wana Isaac ayebinga Isaac ayebi mwana même pe crime ayebi Isaac mais azobi mandenge nini est-ce que ça qui démarche administrative ya okende kuna na IP crime pona ko refunda lisusu et que on ça va nous rapport que kaba za papa ngana nazana mbongo bavoka ezaka mbongo ngai pauvre mwasi mwana koti koma 4 fois soki papa nazaka vivante bele mwana nga kufa na senga na justice bataboy babimisaka bango pona nini. Avant de continuer, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso oh Jésus nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi nazalaki mpate oyo abungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela c'est toi le bon berger. David alobi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien.
naza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisa manesa oza nzambe na ngai oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction na koyemba Yesu azali misungi nanga, misungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te